ndeti ki impolitesse mutu nyonso abotama nango parce que so ozango na ndako te oui ozango na ndako te okozwa ngo na nchiki okozwa ngo na nzela okozwa ngo na milieu mais za na mutu mosusu aza place ya koexploite ki impolitesse na ye te mais aza mpe impoli ozomona oyo ase permettre aleka po adécortiquer bakombo ya baleroy de la forêt na ndenge faux mais nayebisi ye natie na mise en garde nga naza sonné naza pena liboma mais na bilamba soin naza mutu bien te nikoloba te ke mbongo ekosomba mutu mbongo osombaka mutu te le respect exa mutuel nga naloba yango so olingi barespecte yo nga na korespecte yo ata na kolembolo makolo ka so touche orespecte logo biso leo toza baodile manzaka touti dans les comptes touti teke na bandako na biso babimisi so bakomisi biso baodile manzaka c'est le roi de la forêt oyo asali ke biso tobeta tolo lelo toza baodile manzaka balogo na biso za ba le roi de la forêt na ba papa chéri o ba respecter ba loi Makadi ba respecter ba papa Wemba quel que soit Kofi Kuta banka bango ba respect ba tikala ko manquer respecter alors soki mikolo bazate bana mikepe ba rozalate au moment ba mike baza seke mikolo baza donc côté wana donc bokeba po bawera na bajibe bana bana o baleki bino na ba âge wana na koloba ngo na omela mai te si je vais na bebisa ba relation na nga naza nango na orchestre wana j'assume et je pèse bien mes mots alors bawera ti lelo Kofi Kutu amankaka bawera respect asalaka nyonso koluka bango ba problème mais batikala koleka ba manquer respecté okomona ke tozala bamise ya bempoli koleka yo te munoko naza rouge makasi otelisa yo na bicarbonadi okomona ke toza na bamise na wenge baleki yo na kempoli bango na mizika lelo bayene eloko te bapesi biso nano eloko te kisika eza te kilelo wana balobaka eza terme mais nakomona boye eza te bakobeta stade de martyr babeta yango déjà rediffusion babeta yango déjà rediffusion eloko asikila te je préfère nabebisa barelation na ngai na kondima ngo mais yo komanke bawera na bajibe te na otolere yango te nga nalobaka soko touche wera eza loko otielinga bacrédit obengi nga nakoya korespike yo oya kobanga wera na jibe te bapapa mikolo bana koleka age na bino na baoyo ba age na bino est-ce que biso foto vana tomona bino bokomo manke bawera respect na bajibe po boza banani vous êtes qui vous kene na benga na keni piana tama ina titana lito sola na yebisa ngati benga kisi njoka tuna bandaka ndenge nini pola ta periki parce que babi akufa na souci amono ke olati periki olata te ndenge nini olati periki na après kokufa babi tuna yeti bo tuna te tuna batu misusu ndenge ni bona bakisa makasi mais voda comme reconnaître binote bo tuna te bo tuna na binote bokeba na baguerre divagation bokoko sala ngoto kota wese 4 heures du temps obimiselo kote mai na mai keba ngana ebisaka bino loba biso to banda bino mais soki bino biso to bandi bino te bokeba on a des respects to respecter ba mission nyonso sauf personne ba respect mutuel est très utile et très important biso to roya ko sanjo la bino te parce que bo pesa pe le côté na bafle JB a contribué beaucoup na carrière ba monsieur Belende ti ba fali to roloba JB a contribué donc boza ba respect fo bozong selai quel que soit parce que ba JB peut to roloba erana ba biso bodile to zalaki ba bino kongo yango oti bo aider ba biso bodile boko aider ba tu moko boy bo mema kisi njoko na poto aya ingrate en tout cas tombé du ciel eza eloko moko bato fo batala yango mingi eza mission oyo ezolobelela toujours
Bah, bien fait, toujours exploit à Ouera son droit de la forêt. Alex Ntima Kobosa na te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon qu'il est bah on a catastrophe. Patience qui était devant de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là à Boyo quand on est là, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. Je que ma femme vous a besoin, on a calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoya, maman a bon, on a beaucoup de fois, on a bien oui membran. Donc, on a capable au ministère des fois. Voilà, merci beaucoup, Tima qui est bon résident. Tozana Odile Manzaka bana wenge leza kohinda toyoka Odile Manzaka sans plus tarder tokota Odile Manzaka na plateau. Odile Manzaka mwasi nzambe namdana jenae de bongo. Moi je suis à la base déjà, je suis chroniqueuse. Donc au moins depuis na yamba général Oleko na 2011 na toute la ngoma tolo parce que je suis la seule et l'unique personne, l'unique fille au Ayamba général Oleko. Donc Koyamba général Oleko, c'est pas dit que Moutoumsa leke na grade azate. Donc Moutaleke pe na grade azate, mais c'est difficile aussi batubatia bango pe micro. Déjà en 2011 Koyamba général Oleko, il faut avoir la tête et batuba mutazo considéré à permettre à côté na médias comme YouTube, les médias moko oeza considéré na ba forme ebele peut-être tokolo bakiyamabe soit batu bazo ango na mwa ndenge mombo po biso mo pe ba congolais to ebose la pena YouTube te. Ouais. On dirait pas mutale kana YouTube fois vraiment ka impoli quoi te ka ki impolitesse na bien. Ouais. Et YouTube et apprendre batu pe ko koma impoli. Ouais. Parce que au moment que mutu mo azap na sérieux po otia micro côté na YouTube eza moins difficile. Mais moi déjà à 2011 na oyamba déjà batoka ba Jean Goubal, déjà faut avoir la tête aussi pour na oyamba Jean Goubal. Déjà on a déjà na oyamba lokola que son âme repose en paix, ba veriva mongali o asala film na papa wemba. Donc il faut avoir la tête. Yango moni ke ba émission na sala rana ya batu misusu eza randenge morte. Moi j'ai réfléchi mbala pour na koya ko pesa batu le meilleur de moi. Je regarde pas côté de vie, je regarde côté j'aime. Yango monde la passe pour mutu a gagner ngai. Dieu nzamba sali na bandenge moboye na vandi trop na baninga ba milaka ba diamba ba masanga et tout. Nzamba yeko bimisanga place on na meli diamba te na meli pe masanga te. Donc ozo mona ke na vandi na mili ti lelo na zaka na mili ya masanga na mili ya ba diamba ba kuite tout. Mais natikala kozwa gu ya komela ba biloko na te. Ozo mona. Donc et cela veut dire que mutu na mutu azana ndema. Chacun a ndenge nzambe akoyi ko taye. Mais toye ko kota na monde atengama parce que on dit que chaque mboka ba omema yo so ba keno na gauche kende na gauche. Ndeti ki impolitesse mutu na mutu nyosa bota marana. Parce que so zongo na ndako te oui, ozongo na ndako te, okozwango na nchiki, okozwango na nzela, okozwango na milier. Mais za na mutu mususu aza place na ko exploiter ki impolitesse na été. Maza pe impoli. Ozomona netinga bat navana na bango balobana Odile tie deux personnes différentes na be mission oza mutu mususu na réalité bo oza mutu mususu
ozomona donc toye ko se déchaîner bongo parce que mokili nde komisi biso ndengwana omona ke mutu omona ke aza papa azo manquer c'est que biso pe tant que bana tokoya ko manquer pe yo ka passer au sala pe papa mosusu. Donc moi je suis déjà à la base chroniqueuse, je sais comment jouer le jeu na ebi ndenge nini oteka mutu ozomona déjà à l'époque les gens savaient Riva Mongali na film mais na boye ba mona qui était qui azo s'exprimer. Moi, je me suis permis na bandotal Riva o azalakat. Est-ce que kobete la biso histoire ya film ya papa Wemba te à la vie est belle ndenge le kaka parce que tout le monde to bando yebaka que papa Wemba aza mukolo film et tout. Je me suis posé des questions après na télé na bino na ke koluka Riva. Après on a fait l'émission, il a dit que non biso ezalanga za papa Wemba tozaki kaka ba invité. Donc ba kolo film bazalaki. Biso ba invité ki biso nde toye to sali film. On va que na faire réveiller sous batou oyo babanda ko baté. Donc c'est ça aussi tant on a na wenge, je sais comment jouer mes jeux. Au monde donc batou bapandi pourquoi parce que premièrement Odile Manzaka na bango. Balingaka le roi de la forêt et balingaka musala Odile sala. Ouais bien mission na uto sala awa. Oh na meki ko solisa. Moi mobile ya Mario oyo. A manqué à ça le gola a touché ba logo. Oui, combien d'appels nazozo. Même au moment où tu m'appelles, je décrochais pas les téléphones parce que nazaki na téléphone tout. Combien de félicitations ba féliciter nga pour l'émission. OK. Parce que Odile, je suis là pour respecter tout le monde. Je n'ai jamais manqué du respect à Moutoumoro ou nani non parce que je sais combien de familles qui ça passe. Donc je dois respecter ma mission surtout na tcha bango na ba pona bango pour ngapela linga logo na ngaba toucher. Oh se permettre à l'éca pour à décortiquer ba kombo ba les rois de la forêt na ndinga faux. Mais na yebisié na tie na mise en garde. Nga naza sonné naza na liboma mais na bilamba soin. Naza muta bien te ya Nikolo bateke mbongo ekosomba mutu. Mbongo somba ka mutu te le respect examictuel. Nga na lobango so ligimba respecter yo ngana ko respecter atana rolembolo makolo kaso toucher au respecter logo biso lo toza ba Odile Manzaka to uti dans les comptes to uti te ke na banda kuna biso ba misiso ba comme si biso ba Odile Manzaka c'est le roi de la forêt o ya sali ke biso to beta to lelo to za ba Odile Manzaka ba logo na biso za ba le roi de la forêt na ba papa chéri o ba respecter ba Luambo Makiadi ba respecter ba papa Wemba quel que soit Kofi Kuta bango ba respect ba tikala ko manquer respecter. Alors, ce qui mikolo bazate, bana mikepe barozalate. Au moment ba mike baza, c'est que mikolo baza. Donc, côté wana, donc boko bokeba, po ba wera na ba jibe bana bana oba lekibino na ba âge. Wana na ko bango na omela maite. Si je vais na baby sa ba relation na nga na za na ngona orchestre wana j'assume et je pèse bien mes mots. Alors, ba wera ti le Kofi Kutu a mankaka ba wera respect. Asala ka nyoto ko luka bango ba problème mais batika la ko leka ba manquer respecter batika la ko leka te ba déconner oya yaka pe na ko na nzela la bango azo luka ba makamu na nko okoyoka bango ba leki ba manquer respecter. En tout cas on doit apprendre à se respecter. Awa si na respect za moi muke ya kempole za moi belé mais si ko so ba lobi ya kempole za belé c'est que ko bima moi chaud parce que ngala on a langwate ba kuite importer na yebi ko gérer ngoti toza na mission moko oyo na génération lelo sala eloko asikaza te nyonso baosala bawera basala ngo o ya sikeza te bango batambola toujours na batapi o bawera baklasaki vraiment baosala toujours ba molotoni o ngala koloba ba rediffusion makambo batu basala ba mikolo wana basala c'est que respect mutuel est important okomona ke tozala ba mission ya ben poli koleka yo tya bunoko munokona za rouge makasi hotelisa on a bicarbonadi okomona ke toana mise na wenge balekio na kempoli omoni ke na tepe na poudre te pona toka bien mona pena ke musisa mutu ekata ninga vraiment et puis ta musisa ekata ni bozo senga fo bacha tumba kumena melango te c'est que moyen zongo sango sika moko ezati donc na komi ka mutako péter boy ko finga ko chaque jour de preuve ane komona bango ba ko répéter ba même mission ya baluambo c'est que za molotoni bango na musique lelo ba ene lokoti ba pesi biso na no lokoti kisika ezate ki lelo wana baloba keza terme mais na komona boy ezate ba ko beta stade de martyr ba beta ngo déjà rediffusion ba beta ngo déjà rediffusion
eloko asikia te Ouais. c'est que naloba na bino so na bina déchaîner boko supporter gaz na ngati je préfère na bebisa ba relation na ngai na ronimango mais yo ko manquer ba wera na ba jibete na tolérer ngoti je salue à Roger le combattant na musika na peso ba salam ya baleki Roger le combattant toujours fort quoi, voilà. Roger le combattant toujours fort. nga na lobaka soko toucher wera eza loko telinga ba crédit obenginga na koya ko expliquer yo et puis yo Kofi a ba bengo na dynastie pas faire ko la biso buka mapekati parce que tu passais chaque fois à la télé ozole la wenge faire ayo que le marqué yo na dynastie ça noki a ozo que no yemba na dynastie même la biso encore kunate et puis ko fina mutu pe lisoko te a ok bon okoko fina pe lisoko po solaire zawan donc a ok ko yemba na dynastie ko même la batu ba talon ba na basité tu passes à la télé ole la wenge ba yo que le mawakende ko yemba na dynastie biso moto peso permission to boiti kende ko yemba na dynastie oza biso ba to fongole le motema makeba ba jako fina masoko kunati parce que boko comprendre que toza na le seul royaume o ebimisa ba royaume nyonso kombo nango wenge ngala lobaka ngo ke soki tozaki na wenge te me musique ezati partout boko leka boko yoka ke histoire ya wenge ekotika la paix ezali depuis tilelo yango na loba c'est la République démocratique du wenge Ogo banga wera na jibete ba papa mikolo bana na koleka âge na bino na ba oya ba âge na bino. Est-ce que biso photo va na tout monde na bino bokomo manquer ba oya respect na ba jibe. Po boza banani. Vous êtes qui vous? Qui t'a donné l'autorisation wana? Permission à nos yango wat. Kede na benga no ken piana ta ma di ina titana lito isola na ebisa ngati. Benga kisi njoka tune bandaka ndanga nini pola ta periki parce que babi akufa na souci amono ke olati periki olata te. Ndenga nini olati periki na après kokufa babi tuna yeti bo tuna te tuna batu misusu ndenga ni bona bakisa makasi me Vodacom reconnaître binote bo tuna na binote bo keba na baguerre divagation bo kokosala ngoto kota wese 4 heures du temps obimiselo kote mai na mai keba ngana ebisa bino loba biso to banda bino mais soki bino biso to bandi binote bo keba on a des respects to respecter ba mission nyonso sauf personne. Bah, respect mutuel est très utile et très important. Biso to roya ko sanjo la binote parce que bo pesa pe le côté na bafle. Parce que le ko sika bo pesa biso ezate. Bo pesa rediffusion. Alors bah ouais rane baza ba na loko su ya prouver. Ba tikeli bino banzela bien ya musique o bo nyatela. Bo keba na bino. Soki bo pesa na mingi bozong sana wenge. Parce que biso to ko na bala samba to na ba mama na ba wenge ya ba koko na esprit. Bino bon esprit te bino bo bo mamutu. Ngana ne terrain moko te pas musicien azate misalo baka azwanga tomate azate misalo lobake ngande na zabo na bi kaleso dile azalaka te c'est que sona yaka na respect bino na terrain moko te mise moko betel so ke odile ko bango ko répondre ngana za batu wana te o soit disant ba banga ko répondre bino po bino bo ebanga mbolo bana bango ngate ngaso kabenga $10 c'est que na kabelo $100. Je suis CPR Moka Kondo 13 le formateur des impolis. Pena taba na ba mankaka bat na bokasa na bino boyebi. D'abord keba mutansa guerre nanga azate. JB a contribué beaucoup na carrière ba monsieur Belende ti ba fali to roloba, JB a contribué. Donc boza ba respect fo bozong selai. Quel que soit parce que ba JB peut to roloba na ba biso bodi le to zalaki. Ba bino kongo yango eti. Bon aider ba biso bodi le boko aider ba tu moko boy, bon me makisi njoko na poto aya ingrate. Boko aider ba to ba robosa na lobby. Mais biso sanko aider to kolobela comme la no tina ndenga bien. Odile manzaka mela mama etope mama muke mela. Na ko me tanga ba italex dana oloba. Ko bela ngana makina tatamo. Na makina tanga. Odile obi ko sana na. Kama mo so kitoko ti. Pas kitoko ti. Pas kitoko ti. Odile kanola na manzaka. Tanga na. What the people saying? Yeah. Martinique cosmétique. Ça va, na kiolo. Na toli puta. Yo salini on passe à la walito, on passe à la Yusko, zondenga na sala kata suki. Nata couper ça normal. Mas qu'on a sende bino sala. Ko dile manja ko finya ina. Yo sala na. Kata no suki no sko to.
Oui, il s'agit d'un audio. Qu'est-ce qu'on appelle vidéo? Eh, là, frère chéri. Là, frère chéri. Là, frère chéri. Isinzora mutama be odile pena alatisi osuki pena na ba forum oyo odile yo pesusu tima sala émission s'il vous plaît donc voilà nzora elongi ya bato babi nini Isinzora pena donc mystique na ebisi yo pe odile pena ezalaka bongo olatisa pena motu suki pena na ba forum wana bakibaki tembe te nga nde mnasisa tembe ti nga na mza fo Alex nga na boyi wana je n'ai jamais banga mutu. C'est pas dit que ça va tout bazoya ba tanga ba kombola mna nenga bia ba banga bino non. Nga na banga nga mutu te na oza libanga e pa mutu te. Na oza la libanga e pa mutu te parce que we raboka nga déjà. Na ba ibrato contre maître o ba boka nga na ba héritier ayembisa rapodo mobimba Odile Manzaka leki na bango. C'est le coup sora ya kende boy nga na yeli pe boy. C'est Léo. En histoire. Papa Mapasa. Aoya pe boyo yo kapena ke lelo biso to betela batolo na ba wenge bango batika pe ba port. Mais sora ye abungi na rebungi, c'est le oyo a représenter wenge. Au moment ici me azo asime ba mona ye, asime pe nyo surtout ya kozwa na YouTube. Parce que nga na ko vanda boye tena mona ke nga moi je respecte mutu, mais bato mutu wana bazo respecter lenga logote. Alex Ntima en tout cas na ko permettre les solutions na raisonner bataille belé ya kokumisa ya kokota barankini mususu oyo nga na yebite na ta musu bato baleka na wenge on n'est pas le même calibre ya za Bill Clinton te oyo nga na koya na koyebisa te bato botisa na se Bill Clinton na lobi eloko ya grave te aza Bill Clinton te Alex to bengi ma Sophie na dynastie wana mabeni to sali boko ndimaka wenge pete ma Sophie wana mukolo quartier matin to benge na dynastie po trop kolela wenge leki alela wenge alembi yango mo totali to biti to benge na dynastie nazolo babiaki amemela batan koro kuna te ba système opesa ba biz na munoko kuna te système ko fina bat na masoko kuna te kuna kende ka lokola chanteur akeko tia voix na ye to ebite so penda na ngo so manzembu na ye boya ye moko na orchestre betara sous te ya komaka producteur ko finalisoko akoma producteur ya opesa ba biz na miso bat producteur ya rolata ba talent et puis so rolata blues azanga soutien te atika ba tuma belle polele te au système ba belle polele na yango kati mona babe na Vodacom azuite to boy na dynastie sa babiloko wana ouais donc so au finalisoko afina soleil po ya uta na tchatcho so quartier matin pokolela wenge leki frère atali aza mutu mutema munene bon ma Sophie ya koyemba awa babengi ye nazolo ba déjà même la bata koro kuna te pour première chanteuse a gagné maman en koro au moins la chanteuse a gagné mundele mali boso na mona kaka en koro alors bakeba po oyo ozomona oyo Kondo 13 suka film ba ninja muta bien te les formateurs des impolis mutala la kate na butuka na moyi donc oyo ka CP ya mboka donc awa singa relation ezala te soko lingi to zala bien respecter le logo si tu veux pas respecter le logo okoye ba place ni okochanga ye bonga na mona ba place muta kochanga te na ba so yebikisa oyebikisa bien luka ya bien oyebi nzambe luka ya bien voilà après bisu ba moko boye aya osangana na oyo nga pena vana na tala yo tala ola buba yebi buba tente mo wa otanga na TV bo tala munoko lokwa pati ya galette munoko lokwa mboka moza na braza wando munoko rouge yango mana bien minoko ngo koma bongo poni bazo refléter musomba nini minoko ngo bongo koma bongo batelisa ngo na Javeli à l'aise Ntima tala yo munoko ndeza tala nga mona mwa mwasi munoko ndeza mwana mbali bubimbo telisi munoko bona na jaribu okoya kobanga mpe bato te kofungola mbanga boyo koloba mbala suka imbécile nyama pese mo pamba nyama semba lisoko torute nyama bino bozoyoka te tali bino nga nga shege na nga l'éducation te na nga shege na koya na nga la samba na nga mal bien éduqué mal construit donc pona taye mutu awa na kobanga na nga te papa biso robenga nga loba Odile comment tu vas ma fille chérie les français que je parle là na zongo na école na tanga na centre féminin maman Mobutu tata na nga muta futela nga Minerval
Ouais. Impolitesse nazo loba wana na loko tango ka pa na bino moko ba mikolo bozo respecter ba mikolo te. Eli koloba ke nzela nyonso boko mema biso tokokende. Ngala mikomisa shege po bino be boza ba shege. Nena zabo na za shege mena bilamba soin. Tata biso benga nga allo ma fille. Comment tu vas? Je dis bien papa. Makamunga salaka ayebi ke concerné été. Ouais. Ouais, concerné c'est la personne de Odile Manzaka. Ayebi que au moment où je passe à la télé, je viens pour répondre, non pour créer de problèmes et pas battre. Alors, au moment où je réponds quelqu'un, c'est que Bobé Ginga n'est tension nini, net naza bonazan ata. Yona Chris Nzola bozo welela nini? Oh, to wela nini nga na logo bimisa batu ye aza logo eza sana ko bimisa batu wela nini. Hein? Ya o défendre bêtises, nga o défendre bien to wela nini. Ya linga lo bandelo mo o na 6 pour ça ko lo bango. Yango lelo ko ka moko boto wela nini. Bango tu ba yebi na leki bango. Bango tu ba yebi na leki bango. Bote ba ngena laksa banda ko batu nga na osama ma complexe bongo te. Nga na laksa o na za nango. Bango tu ba yebi na leki bango nga na mo si ya za mo mbato wela nini. Na ngana zongo sisene na kibo mwasi. Boto so na bien. Bo lokwa ko tiela na kibo mobali esimba sute. Mais ok là tu sais soki on a la tête on a boutique na yo to la tête on a boutique ya bato. Ou bien ça. Nga yebite bongo za basuki ya bongo. Nga na ba kabelo ya ba 1000 et quelques. Nga na ba kabelo ya ba 1000 et quelques papa. Tala. Nga ba kabelo ya 1000 et quelques. Yango. Na suki ya ba 1000 nga ba mbonga mikatete. Nga tsa kabelo. Omo sambo na ndezate. Papa, nga ina muta bien te mona nga zana nyoso. Omo mwasa kozala. O muta ko le la teke afingi muta banga kyote ne na finge boye vina nga ba mbona ti. Baso ina respecter na ko respecter nga sembati. Nga famille bien. Jésus a serre à poison Mobutu. Ma mère a produit par Sarkozy. Nga ba ndeko ba mission o bakenda ba poto sans kutu bazela. Na nga le loko na banga mutu. Fuji kutu na tela ke $10 o mona a kota na rakini. Fuji kutu. Na kuta makamana nga ba ba yebi ke na za mutu mutu bien. Ma na kabelo o mela mai. C'est $50 déjà. Odile Manzaka moi c'est nzambe na otinda jadon vola les gars wango po afuta ba journal. Etimbite. Yo ne tela mo loko. Yango $50 yango. Omo na la mukina bambongo izaka ataza. Omo bambongo. Na nga le loko beta mutu batolo tina na mambona te. Ngaso moi vala ke na zanga ka te dia nzamba sala na ndenge mobo na zanga te mais ko ka zo na ina zo kumisa mission mobo na zo ze intérêt exacte na osala ngoka po azaka mission comme batu ba le kala te ba ka sabiso to zande mwana baba tutu o te ya ko banga ko loba na mission wana po apesa ke mbongo ngai ezaka te ngape ko tato pesa mbongo na fingo kaka oh ngata pesa ngambongo so la bolekani na lekani. Relation ni bozana on na Watanabe à part un musicien ya wera à part un ancien musicien ya wera à part ancien ya wenge relation ni bozana on na Watanabe héritier. Ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à héritier. Moi j'étais la sœur à Nonon Fuji et héritier il m'a adopté comme sa sœur aussi parce que il y a qui nazale qui a mninga mission et nga vandi pepe héritier na koli pena nga pena na koli na wate. Okay. Donc c'est mon grand frère, mon grand frère chéri. Mon dia mon tumbo la Fuji mon ami, est-ce que tu es réveillé? Né na komela pe wata. Mais wata za moi mingi te pona komela mon ami, j'écris tout le temps Yaya ça va. Mais donc wata azonga comme sa sœur et il m'appelle ma sœur chérie, Lekamoto. Donc moi c'est le vrai amour. On ngala tukenda pe on a bimisa $5,000 pour na bango. Na kenda pa na ena expliquer na bita mam na sali bino na pas bo discuter trop tena na mi na minio Abraham parce que c'est la famille ameka ko expliquer nga muke o ka ko expliquer nga j'essaie d'appeler miel de son sur le téléphone na bisa que babilo ko bongo ba tiraillement et que bien te bo discuter pour la musique donc non que mamba ya banda ku ya ba parler et tout bo etala on a ba TV minio Abraham alobelanga ka biso tozwa wapi na sa bozwa na mai na uta na mai. Donc c'est la vraiment famille héritier ma coaché ma héritier à salangana zala on azalelo. Donc c'est difficile pour envier mutu, c'est difficile pour
problème, donc c'est grâce à lui, à Héritier, et je dis merci infiniment et sincèrement. Il y a un moment, Yaya, mon grand frère chéri, Yaya et tout, et Nabando, moi, $100, kala na maboko na ye, donc, il y a comme si moi, bassan, donc, il y a comme ça, moi, dengue. Donc, il y a quoi si moi, mbongo. Fait les là, il y a ce qu'on peut s'en mbongo. Tu as ça, qui m'a bien pour n'anga. Donc, oh, ça n'a m'kono ni maman mango, et ça pena comment la bna qui beaucoup na voiture que États-Unis aller retour États-Unis. Moi, j'aime beaucoup. Nalinga kin trop tard comme qu'on a auto que dernièrement avant mettre un concert au monde ya mbanga oh. Na ese na bi oh. Abi singa soni na ngwana bi oh comme na pose voyage. Taka bi oh comme na pose voyage. Dans la CT, na comme na pose voyage tabi ezala konini. Donc nalinga sko kishasa mingi. J'ai misé comme ça avec beaucoup des habits, des catchs. On va rester voyager dans la Tilangang. Donc, depuis, nous avons 1000 francs à moi pété. Bambo Gamso ebi le pose ka moi $10 la mukatana moi dit toto boy. Et là tiraima osa makambo se permettrait il y a un moment on ne voyage pas pour voyager. Donc tu peux voyager mais pour un but oh yebi kokendeli. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Moi ici je n'ai pas misala na ngona sala monna kina lalaki moi musala ya tikel ngambongo ake susu kop ngamo pe dans la mkaya monga po na ke kop au moins que tant on a na tango je manque rien mais là comme personne na za coffre fona bando dépendre na mutu na ebisa epe bongo na bi na ko kende place ba place na tepo na mo on dirait so na ina so pesa 5000 opesa ngati yo comme ça on mbongo to seki donc so na ke place mon dirait na zo moi ni na mo pasi yo ebika mais Héritier et Bangonio surtout Bill Clinton. Est-ce que Bill Clinton a limbo na balinganga ko le héritier? Na ebitin. Est-ce qu'on a ebisio? OK. Na zo ke alimbo ndaka mo mona wana. Na Bill Clinton. Na Santaka. Na ebité parce que amour to ebi ngote meto Santango na la mona bo. Bon, il y a des blagues, il y a Maramso Bill la sala pananga. Et puis héritier ça moi ba réserve et tout et puis doyen. Donc, pas mutama doda ni oye ba pété mais mambo lo bananga na comprendre que soka zalaka na bambongo ebele mais peut-être nga na za peut-être oté mais on dit que bango tout ba grand nga balganga étant que wenge et tout petit temps na bango a déconnaté yo yebika que depuis nazala fidèle ti lelo mo ke kiti njo katanga betenga mamba voyage na ganyaka kana ilo na kombo moko fidélité nga na ke na voyage moko te mais naza fidèle yo ba memago partout mozo ko za fidélité et là be faut tu note ponza ba peso ki bo mwasi oza na fidèle na ki bo mwasi te bon combien de fois na ba orchestre ba mais héritier me mo ki sinjora na poto ki sinjora ignorango mais yo c'est félité on dirait c'est pas été héritier me mo ki sinjora fala me mande yo ngas amna ke poto pe héritier a tout na des fois te donc na pété le roi na bo mamutu po pété j'aime ta pesa à l'accent. Ouais. Qui t'étit na zongo pana mambutu o nga sala tamsu ya bientôt ma be et na zongo pana c'est que fona sala ngo e pana o moko ko leka batu nyonso tu est-ce que bi rita ko ngana lo badi makamte amono ndiye na lo bebele ko lekai po ebi ke sona bi na ko lo bata sans ko leke pe pona o ebi muto apprendre loko ebi ka ko lo ba ma kasi ko leko ouais si ko songa na pose ngaza no jalousie na ebi ne ba jalousa mutu te na ebite eloko mutu koma yo nena vata na lopango awa moni avana kata chambre je vais sortir au moment dans la posa obino. OK donc moni na kota ki lobby donc ti bana na kota ki lobby non na bimi libanda ti non ça mamunyo so ndako na kobima kaka ta on okoteka mama bito bando yebisa biso mukolo yeba ke na porte mususu bana mungwa eza première heure obando sala parce que so za na kati sobe okolia biloko sa munga po mutu azate osenga panana ouais yango moni batebele na boka mabanga ba comprendre ngate abenga biso te senga biso ba munga moi et pas na si tu me donnes eza yo considération so pesinga te ozela ngala senga ti mukolo yeso akoya na senga na ngate totikela odi le manzaka temps apema odi le manzaka mona ya suka pona émission ya lelo. En tout cas, merci beaucoup infiniment à tout le monde. Y a Pablo Escobar Kabila, d'Afrique du Sud, Maître Baigor, la personne Bassala, Maître Baï, Maître Nani, donc Nani, Maître
Maître Jean-Jiko bambote no yango wana ko Maître Jean-Jiko. Basalam na ye nani maître nani tu. Maître Ninja bambote no yango wana. Maître Guy Badjo aboma ngombe na likofi moko. Maître Guy Badjo Canada ikoya te na maboko na yo mbote na. Maître Guy Badjo to peso basalam. Donc voilà, batutu balinga odile manzaka na Luanda, na Afrique du Sud, na Nigeria, na Côte d'Ivoire, États-Unis, monde entier voilà, na Cape Town, na Autriche, donc monde entier balinga odile manzaka, si tu na Afrique du Sud balelanga mabe. Après ce moment basalam. Merci beaucoup. Ya Jolili Kinsala. Ya Jolili Kinsala na peso basalam. Le gouverneur ya Kenzo na borake déjà. Ya pas Chopanda, j'étais salé à passant depuis Europe, ya moto. Yo yebi ya pas Chopanda. Notre bourgmestre de Kala, mon dieu, c'est Jiseka Diman. Mon yaya chéri, mon papa chéri. Et pourquoi pas la plus à Pembo, t'es pas, il y a. Voilà. Donc, Apocalypse Bella. Apocalypse Bella, depuis le patron systématique, Apocalypse Bella, tu peux sur Basalam. Donc, la Pésimbo de passoise de guerre, la patronne aussi. Et pourquoi pas passeport diplomatique en héros, lui, c'est Adolphe Tony Lewa. Il y a un moto, Ogoyo Kanate, Tozo Kende Biente, il y a un mono dit le père Tengamio Yebi. Il y a Tony Lewa, président c'est ça l'arabien, Kande to Betara, comment Betana pour la Jamal. Donc, yo Yebi. Donc, Nicole Maman a choisi, la personne Basalam. Donc, voilà. Na kati ya boutique boye, bote ka ba bloko ya danse. Moni pena ba berloti, ba weston, ba coupe belé ya danse awa. Bon mélange la forme nyonso. Tout boza na forme particulier au bote. Bon, d'abord biso on a tué la boutique. Aux hommes les boutique, mais tous en usine. Ah, ok. Tous en usine où ils fabriquent nyonso ça. Wow. Il y a biso mon ici. Ouais. Donc à part où tous autres cas, tout le monde on a payé belé. Ok. On a Italie, tout ça on a commande à italien, on a Norvège. Donc tout le monde on va placer belé. Mais mingi na boutique tout ça basé mingi na Berlotti Weston parce que ça pas été comme trop. Ouais. Au travail même qualité, ni pièce soit Berlotti. Oui. Et ça 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Rihanna. 910 €. Mais ce que soit na la boutique là, on s'en on a pris assez. Bon. Donc ko ba osa la biso ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mon tout mo batunde est-ce que photo timbela parce que place où qui bimsa 910 €, voyez awa to pesa on a fond bon mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous donnons le même qualité, au lieu de nous mettre 900 € quelque part, et puis mon oiseau travail, ils ont des zawana, ils ont soutien, tout c'est soutenir quoi. Le roi de la forêt, Mobali Assi de Jim Mampata, tout ça awana, lumière, la lumière de Turquie, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Le roi de la forêt, Nazoya, Denabaki, Bana Wenge, Kozonga nangai boye retour na oki notala le roi de la forêt mbala moko na Chicago kwa to mona wana to koma ya so bomoni na lati forme o to na olata na to kuta na le roi de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o yonga na sepela na